batona lula kate ata babengi moko na osenga papa chéri JB Mpiana. Papa chéri, toyebi ke so mutu akomi même petit ebitinda ya ministère monene lokwa JB towera moi vie neko changer soki mutu ekomi atambola tomona na neti drumer ya BCBG Seguin to mutu na Roger Ngando to Mosaka omona ke non makambo tout posé siko à combien plus forte raison mwana Ntsuka oyata siko te mais dans les passages avec une relation amoureuse na papa chéri il faut que sa vie change papa mwana na mérité mutuka ya bien mérité mwanda quoi bien a mérité que ndaka ba poto papa chéri so yo yebi te biso to yebi jibo mutu munene jibe omona ke mutu abeti 50 ans na pembe azara na tampote mutu 1000 kezo refléter chez JB Mpiana donc nyonso mona ya bien chez JB Mpiana mwana Ntsuko mwana bato papa so monya lekiti na ba TV boiza ka kozanga papa mwana bato akangi mutema mingi ayeba ikake azui chance na vine ya kozala na mwana na JB sa vie devrait changer papa. Et puis nga natikali nanga koloba te ke bakanga JB na biso poani aza mutu aza na ba sentiment aza na ba faiblesse asali erreur mais papa zo mwana Ntsuka en charge omoni mwana ndaza en bonne santé j'aime déjà siko mwana Ntsuka a roulé bien vivre bien et lo rebimisi na TV ka kozanga papa so kozwa ki no so mwana akindani ba poto ndenga oluka anga ka bebisani te anga ka lekani na TV te anzambe nga nada na bimana mission lokwa JB na bingi jiba ya ambité non là na porte à répétition na ti ba mission ba beta drum na poitrine nanga sikoyo émission na biso ebandi boli misanga na beki na olobate pour na makambo mais na mitié na place à maman parce que en étant maman bout parce que na beau tapé na obito sur la non likambo qui est vraiment abonnez-vous massivement vous abonnez na chaîne YouTube nanga eza Nada Musique combien de musique que s'abonner tout beta moi li solo yo au batonio sur bazolo bela il y a vraiment en toalité ça vraiment en toalité ma casse ça en toalité on te en toalité s'il vous plaît vous on ndenga mabete to partager na continue on a vie privée à batunki parce que j'aime pas trop mais na on en passage ça vraiment en passage les cambois il y a les qui n'a mwana Ntsuka na Mokonza Bawenge leader à Moufoudin l'homme qui a mis le dans Coco que j'aime beaucoup et puis et le comment ils wana et le kono bana on a biso ba fille ba danseuse parce que ça m'a déjà arrivé ngapi na bina pe na orchestre à mutu ngabanda bina na maison mère tous a peine relation na l'orchestre ya ngomona oui ranso na ngami manga na Zénith de Paris il fit mon ex to vivana wera c'est un grand messie du pays on a banga kotanga komboni na ba réseaux sociaux ba yebate ils a vie privée wera c'est mignon et on a eu mon que ma pasteur azam taibi nzambi maman pata aya pas milanga bon de Jésus ndena se retira na tika wera na koma pour soleil exaucé de la diba na wera ba mona kana linga ba ngomingi ba kantsa loko anada alinga biso mingi eza motema parce que papa bango tous une relation en passage toujours en passage s'il vous plaît mwana Ntsuka na JB Mpiana papa na biso leader à mon foudin que je respecte beaucoup oui bien le monde loba déjà âge mwana Ntsuka déjà qui ndeko bineza qui âge à mon qui ma casse moi en tant que mère d'une famille explosée na sepela na âge wanate et d'entreprendre aujourd'hui si vous voulez me savoir pour na ba mot français hein na fanda pe na banque de l'école na fanda na banque de l'école je lis beaucoup de mots donc yaya ndenge mwana Ntsuka apprends que mwana Ntsuka abota na leader. Déjà, moi, en réalité, tu étais mineur. C'est pas normal. Et les cas, ils ont un sentiment. Ceux qui pèsent à moi, parce que mon sur le baquet, ils ont bien. Ceux qui ont moi, on y est pas aussi pélaté. Mon tout pas aux alamons, à côté de papa chéri. Ceux qui ont papa, on va publier, bon, il est pas aussi pélaté. Donc, pour dire que les photos là, on l'impartial, dans la 4-4. Pour dire quoi? Mon Ntsuka, âge au Botaki, Nango, Zouakizemi, tu as été dévergé. Je pense qu'ils ont un peu viol. Parce que tu n'étais pas consciente. Mais Yopé, Moko Mona qui ben enterré. Yaya,
bosa bagea omona bakini abat ba vivre ba difficulté mona mona moi mkie akomo bimana tata moi mkona kata jeep bomona peut-être fille na bi bon je peux être dévergé par un enfant de mon âge na cause de dévergé par un enfant de mon âge peut-être azana ba moyen te vous même kola dévergé nga o azana ba moyen asunga famille nanga et ça a encouragé te mais ça ba réalité bat bazo vivre na kin mais mutu peut-être redéverger moi na bato zala pena moi mutema bolingo moi na vivre bonheur tout peut exemple est-ce que ceux qui papa chéri taille moi na ba bonne condition yaki ba poto makambe belebele ni moi na bandolinga yo kanti moi na ngale kaliona teva funda aibisa bato non peut-être ya yo saba j'ai atanga nada so jiba linga no ndima j'ai même piano oh soit linga no ndima mais na ndima condition ne ba ke mbana nga yemba kana tseke pas à l'aise et puis au retour papa chéri pe no luka sombela mi tuka na zana mapango bien na kenda pe ba poto nde ba fini parce que obi mana leader et le resali moi no ezaki ami moni ki on dira so kende po yebsanga moi na pe mi colombas ba se umela à terre déjà eri moi moni ki a jesu kende mutu pa ebite ki na za moi ça jibin piana mutu nazala ka moi ça jibin piana mutu pe ta ebike to zaka na relation mutu pe ta ebike to bota nazo gagner pe l'autre côté. Papa chéri, je sais que vous êtes super chargé dans ma cambougne, il fallait au moins. Et ça, on a monté quoi l'andela, moi on a bien, à coup de moi on a ce qui a fait qui n'a pas bonne condition. Papa chéri, na ngako mingi, balobalere retimen. Au moins des jibin piana lelo, moi on a leki à l'obi nani, moi on a tsuka leki, abike abotana papa chéri, na ebile pourquoi moi on a tsuka salibongo. Pour Azo Mona na misu qui a botana grand prêtre à Congo, mais Azo s'est retrouvé. Oh papa chéri, ceux qui peut-être ceux qui m'ont na ba bonne condition, Azaï n'a besoin de poto c'est rien, pas jibé piana. Papa jibé, yo kan tsunga na na obi manu papa na ngani. On ba la pembe bongo. Oh. On ba li pembe le quoi kaide seliko na. Ah pesu na ba moyen. Papa chéri. Nanga dotamba nanga za bolangala ndetu ba tsu ba mongo et puis koto so kabaka papa chéri moi na wana soki abandé ko se retrouver ma lobini makambo na TVT et puis un petit problème encore papa chéri et là qu'on a sepeli de ton côté parce que ça na ba musicien ya na ba musicien pour mona na ba musicien pour mona abota na danseuse akipaka danseuse tabwanga na mwana danseuse yimu mtakumu beaucoup manzo tuna kindumba pa beaucoup la mwana et ba monsieur pas bongo baza mais papa chéri c'est que je mets en toi Nathalie bébé à mwana ntsuka oh mwana kitoko pose aucun charge ama na santé à mwana JB ozoyoka donc malgré babiloko bat basepi na mais tu m'as donné encore envie que ce que to bota to ko ipi ko bota pa chéri to ko ipi ko bota ozu santa mwana na mwa bana ba mission msu bana ba santa kitoko bongo te oh moi en tout cas tu t'es pas retrouvé je sais mais problème est ça moi na ngai so na buti mwana kitoko bongo ata ba boyo laksa ngai na ndokinga ata na lidusu moi na bien bon moi na santé et pas à cet âge là moi na déjà la santé mon boy des jours on a que moi na 1000 que ça partage na c'est ça. Moi, je suis pas derrière le baki, non. Oh, moi, on se comporter papa chéri plainte, bakanga papa chéri, basalaboué, non. C'est d'abord humilier l'artiste parce que l'artiste a mal fait, oui. Mais là où nous sommes maintenant, ce bâti papa chéri na kacho, nde moi na bo yoke poto. Ce qui bâti papa chéri na kacho, nde ozu ma pang, non. Déjà encore yebani bouye, moi je prierai à papa chéri Jibin Piana de prendre encore charge bien de la petite fille qui t'a donné une petite fillette. Vous comprenez? Ce n'est pas trop tard. Yaya. Eroba miso batu miso ngali. Le quoi ni aller pile jusqu'à zanga moi. Nini kana miso ni bendo de lo e kabule ka niao. Yaya. Na minute ba beda shour na pesi binombote les boss Eric Mandala Kakato Mandala les grands prêtres na pesi mbote na boss Raf Congo na pesi mbote na Pati Ambroise l'élégantissimo na pesi mbote na belle amie mon ami en fait on est resté déjà la famille bien consortée parce que belle amie je t'aimais bien tu étais mon gars
il y a eu des choses entre toi et moi. Tu as triché. Yo as sous tricher te. Yo triché à sous te. Au comment dozo ba réponse à baninga. Po wana mo boule bien minga na kokia ta ofanda ni na bolingote. Et je ressalis l'honorable, il restera gravé dans mon cœur, Gaël Boussa. Et je salue encore à passant honorable Yvette Angoussi. Je salue encore à passant na pesimbote na vice-ministre na biso Aminata Namasia. Na pesu sumbote na nani na pesu sumbote na batutu balinga nada. Et pourquoi pas dire bonjour à mon vieux, j'ai oublié les noms. Donc abonnez-vous massivement à la chaîne Nabiso YouTube Nada Musique. Pour suite il y a programme na makambo yo numéro na téléphone yango na totie comme la biso luka biso yum tozana besoin ba publicité ya ba entreprise na publicité makambo na on est là pour te soutenir. Ibali ya bato na lula kate ata badengi. Koswana na bino etalinga te.